TV, MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Peuple congolais de partout où vous allez, nous avons vraiment inquiété. Des gens qui ont voulu en tenir police, dans le camion d'intervention rapide, va quitter le grand scène en Marose avec des autres. Ils ont traumatisé la chambre, des autres, j'ai fait quoi? J'avais un problème avec le prophète, le pasteur Marcelo. Toyokani Tukutani Nanaye, pasteur Ken Tukutani Nabatonyos. Tout soumis pendant 4 heures du temps. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Je me suis incliné. Na kititi na niveau na okitade. Na c'est pardon. Batoli bosso au bayaki bazayi batu. Il y a un service spécial bayaki nanda. Na ça torturé chaque jour. Na commis de maison en maison. Je ne peux pas vivre comme ça. Président de la République, Maman Denise, vous êtes là pour le peuple congolais, pour nous tous, à nous protéger, nous et nos enfants. Je n'ai tué personne. Dans sa rébellion, dans soutien le président de la République, dans soutien le couple présidentiel, dans Bissou, dans soutien le Bamou. Moutouma Goya Okos, la Talika, Morotoko, de Niles à parler, dans Yoki Batonio sur la commission à Massa de l'eau, on est à tuer, dans le combat de Niles. On m'insulte tous les jours. J'ai mon témoin. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que mes enfants ont fait? Ni convocation, ni l'autre côté. Car l'autre côté, mandat d'amener ma vie des recherches. Mais j'ai droit à la vie. J'ai droit. Qu'est-ce que je fais? Oui, ça va. Et là, on est dans la salle où on a mérité le roi. C'est pas possible. Qu'est-ce que je fais? Aucune convocation. On a la qui ça na qui ne sait pas mon côté. Tout cela, nous avons marché là bien avec la plainte. Tantôt, moi, c'est la famille, moi, c'est tantôt, explication, tantôt, tantôt, j'ai fait quoi? Je n'ai rien dit de mal, je n'ai rien insinué. Na kandi mouté, na lobi moutou ma bête, na fidélité. Na sengi ma pardon, na lobi nyoso na koloba. Je sais plus quoi faire. Si vous voulez pas ma tête, d'accord, je suis dans mon pays. Vous beaucoup de savez ici les macassés. Non, moi je suis fier d'être congolais. Je suis fier du président Nana, je suis fier de Makamizo Kenya. Je suis fier du peuple congolais partout où vous allez. Je suis nini. Je suis nini. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah pardon, moi je suis sengi. Oh boui, 22h, 23h, tu l'as ti pas cancer, ti pas OGB, sinon ça ni. Nana ba famille, nana ba traumatisé, ba traumatisé. Ba mon ba to Kaboul, ba zo kota nda, ba chef ba zaga civil, ba kota nda, ba kota ba chambre. C'est quoi? Nana, ce qui dit comme vous allez, mais convoquez-moi, je viens en bonne et due forme. Qu'est-ce qu'il y a? Si vous me reprochez des choses, je me rapproche. Mais oyo kinaoye bate bakaboulé bato abnani ba amputé la police na bakaboulé les lomi. Mais c'est quoi une na saini? La place mon afin na président Bazake, place mon monté dans le vent ma contre le pouvoir actuel, n'a tika jamais. Et j'aime le président de la République. Bon, c'est quoi Bomoko c'est la nation nini. Problème est dans la Marseille. Tantôt ils ont bombé, dans le tribunal, dans le grand naissance à bombé, tantôt ils ont boyé, tantôt si qu'on bateau à la Mazouya, bah où tu wapi. Imaginez bateau à la Mazouya, dans le tout boy, dans le sabab, sur la scène à Mambé, pour identifier bateau à la Néguéni. Peuple congolais, votre à la Kambo, maman président de la République, c'est pas normal. Maman Mazouya, la Saïni. Je suis privé d'aller à l'église pendant 2 semaines. Je suis privé de prêcher dans mon église. Je suis privé de ne rien faire. Il y a, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il y a un mort d'homme? Il y a quoi? Botalama, il y a quoi? Pourquoi vous êtes indifférent de moi? J'ai fait quoi? Je suis fatigué. Mais mon Dieu existe. La Bible dit, les derniers mois appartiennent à Dieu.
J'ai fait tout ce qu'un homme peut faire. Je laisse tout entre les mains de Dieu, qui s'occupe de chacun qui complote contre moi. Chacun de nous qui complote, je prends le ciel témoin. Je prends la parole de Dieu témoin. Le Dieu que je sers, à moins que je sois dans l'erreur. Mais moi, je n'ai rien fait. Contre les pouvoirs, je n'ai rien fait. Contre quelqu'un, il y a eu un incident où il s'est mis à traîner par ces machines. On s'est vu pendant 4 heures du temps. On a parlé. On s'est demandé pardon. J'ai fait même une émission pour ça. Depuis lors, je ne parle pas. Qu'est-ce que je fais? J'ai pris Dieu à témoin. Naïe, nous sommes Kozamoka, madame Moissinaï, devant le peuple congolais de partout où vous êtes. Pour ça, nous apprenons. Ce Bouyouki, un jour, n'a fait Bokamande. Je crois que j'ai bien parlé. Que Dieu vous bénisse. Mbote bandi ya MDG TV Mafuta ya Sika. Nzamba mona papa mbolela ngai bino les amis. Au fait, affaire Denis Lessi. C'est vrai banungu ezotambola ke parmi bato bazo comment dire bato bazo soupçonner ou baza na sima ya arrestation ya Denis Lessi bazo pointer pasteur Marcelo. Les amis, déjà à savoir prophète Denis Lessi pour bato balandara Denis Lessi. Denis Lessi a des problèmes avec tout le monde, si on peut dire, surtout s'il faut généraliser. Yango bon attend à sali mais à culpa na ye, aleka na émission à tonton Jaco, a senga ka Marcelo pardon te. Denis Lessi a sengi pasteur famille à pasteur Baruti Bolimbisi, a sengi batu mo ebele oya klashaka, voire même ba Moïse Mbiye, a sengi batu ebele ba pardon. Donc, et l'on monte sur la qui mutana sima ya arrestation na eza Marcelo. Moi je crois que situation pasteur Marcelo ezaki juste circonstance oyo opportunité si photo bengango oyo bato belé o bazana compte à rendre na ye ba profiter na yango po ba luka pe ba se venger na ye. Bandeko boyebi bato nyonso bazalaka na culture ya loba bilobela te il y a des choses na ba mamba ba loba oyo ezana ba mamso ezara sensible. Moi qui vous parle na uti ko solo la lelo na un bien-aimé et aza influent na bandenge moko boye ayebisi ngai récemment il y a pas longtemps Denis Lessi auti kozwa problème likolo ya mwasi ya un ancien bourgmestre azaka moto ape perdre kombo na ekimi ngai apesenga même kombo na ekimi ngai abi Denis Lessi auti kozwa problème na tata wana mpona mwasi na ye par exemple. Et au fait bref, na mukuse prophète Denis Lessi c'est une personne azana mwa ba conflit na ba problème na bato ebele. Et du coup, muto azoluka mutu na ye moko ayebi epete. Parce que zana bato ebele bakanelaka ye. Et azan de konabiso, c'est vrai malgré ma bien être au linga malheur de tope ko liwa na ye. Moi personnellement, j'étais pour tant ba interpeller qui na justice de façon que bakanga ye ou encore à Samba to bakanga ye légalement parce que to yebi justice c'est boma mutu te. Justice c'est dika mutu. Légalement juste pour apprendre à l'une leçon. Mais niveau mambozo kendele oyo komi ya batu parce que plein temps on peut ba yemo alobi en clair que akutana na pasteur Marcelo et plein temps on peut tel mezaki plein moko inconnu muta porta ki yango yemo pas la maîtrise ya muta porta ki plein sonate parce que tantôt eza famille à blanche nde bazoloba tantôt eza famille à baruti tout ça yemo pas na maîtrise penza te mais ce n'est pas vraiment Marcelo en soi, que la personne de Marcelo, c'est pas lui. Peut-être que bana ya compassion ou encore bato baza tout autour bazaki peut-être d'accord na mamboana te na ba propos na tende peut-être tam so basale ono ya Marcelo et même Marcelo en soi eza été et Denis Lessi ça clair que na Marcelo ba solo laki et biso nyonso pe to monaki message ya pasteur Marcelo alobi alimbisi monsieur Denis Lessi. Bien que bato bazwi yango mabe akobenge monsieur taza prophète et il n'est pas dans l'obligation de reconnaître qui monsakoli a Denis Lessi
Déjà, Denis, c'est lui-même, tant qu'il a l'émission, mais lui-même n'a pas reconnu qu'il m'a sakoli naï. Parce que tant que tu es source, il y a Babilo, quoi, l'obarabilobe, la moinzana, à l'obité que nous avons révélé qui. À l'obité que nous avons révélation. À l'obité que ça a mentionné ma manzamé la katikunate. Et ça va vie naïe, n'enga mesana, a eu information de côté, a eu information côté, au nom soit déjà la vérité, a eu bamba pona nini, a eu bambongo, a eu ceux qui nini parce que bango toyebi ke baya koluka vie na réseaux sociaux eza na olika bomba te ba denisi baya koluka vie na réseaux sociaux et lelo koluka mbongo yango botala niveau et commissaire vie na ekomi en danger du coup akotia famille na ye na pasi ana bana baza nanu mike bana na besoin na ye donc quelque part et ça a passé quand na uta koloba moi et j'aurais préféré que ezalata justice légalement ba interpeller qui est basambi ou encore batie maboko mpona bamakambo songolo pakala me neti na niveau ya leta bamakambo elongwaki deja eza sukuna te donc wana ekomi bandenge moko ya mabe ya koluka kosala moto mabe donc du coup je propose ou encore je demande à sa famille baluka peut-être bakonza mboka parce qu'aza fils du pays c'est une personne connue et aza moto ya bato ndenge tolobaka malgré bapétage na ye. Et c'est quand même notre frère. Donc, bameka oluka peut-être bakonza mboka, basola likambo na ye, et baluka ba localiser bisika azali. Peut-être pesa ba soda ou encore azala quelque part o ba arozala surveiller to ba rolandela ye au cas où likambo ou encore pour mabe mo ekomela ete si je peux dire. Voilà. Donc c'est un peu ça parce que selon explication ndenge bazoki na kopanza soko konini par des gens cagoulés et commis danger et bakoya ko boma eto pe osale mabe et osala malamu te et osala kitoko te mais sinon je crois à retirer les soins qu'on apprendre et certainement Denis va changer mon pepo sur eleki na assurer certaines ba émission ezanga tino Denis akoma ngena osala kana et aussi là sikoyo nayebi te eza pasi eza mawa malgré bambongo yango bazwi na baforme nyonso bakaka organise te baninga baluka bambongo na bandenge moko bo bazwi bambongo après baluki basali bamamu na bango bavandi na bakoye na bango neti baroger baka wana badenile esika bavia loyenge na ya badiamba du coup même ndako ovando denile azala nango te moi j'étais choqué étonné ndako denile sandobetelaka tolo ya makampane eza ndako na ye te awumelaka wana comme locataire lelo ndako wana etekama denile aza locataire ama ofutela de gauche à droite mais bambongo bazosimba donc faut monaka bien malaki eya mawa mingi eza pasi quand nde passé ya Marcelo alobaki ke nazosenga na église babondela mpona il a besoin de la restauration effectivement Denis a besoin de la restauration mais bato bajuge Marcelo mabe bazofinga ye ke akoko benga Denis Messie te et puis comment akoloba ke non azosengele prière mais Denis a besoin de la restauration est-ce que mutu normal akozala boye penza et puis bazobenge prophète il a des très sérieux problèmes azala ba problème sérieux et du coup il faut prier pour lui siko mutu kuta sengele lo sambo siko bozo kofinga ye bozo tuka Marcelo bozo finga Marcelo akoloba bongo te ba propos neza malamu te oyo eza malamu te na nini afingi Denis alobi ka limbisi monsieur Denis kobenga mutu monsieur ezali insulte te au contraire ezali titre honorifique à humilier à dénigrer mais franchement n'importe quoi Congolais mo mitu na bango faut salaka malamu fanatisme yango ezoboma bato. Bref, les amis, c'est ça. Nzamba sungaye, quelque part, ça passe. Et ça m'a. Et batu o Denis Lesi. Ayaka ko laver, tope ko appuyer, ko soutenir na bandenge moko boy. Na bato ba pesa ye des fois bambongo po aya ko loba mabe ya bato mususu aya ko finga bato mususu baza wapi. Normalement, fallait ba intervenir. Baluka basala quelque chose pour na moto na bango. Biso nyonso toyebi 2 ans passé Lesi abana koya koloba en faveur ya Mbiye parce que abana koliaka bambongo ye mo abana kokumisa so be ba $3000 so biloko nini Mbiye aza mwana na ye papa na ye atika eso na maboko na ye soki eloko nini soki nini bango bato basoutenir ye bapuya ye tina ndenge bangi ministère lelo Denis Lesi akomi ko clasher Mbiye pourquoi parce que de l'autre côté bapesaki mbongo tourna outie na France eza na compte ya structure wana oto yebi Mbiye lobi afingaki Mike lelo Mike mutu malamu pona nini likolo ya mbongo au fait vi na bango yango wana et tous ces gens là baza pe na ba autorité
baza na bambongo bakoki kosala quelque chose pour balekana ko protéger la personne de Denis Lesi, parce que quelque part azosala mpe baémission mpona kokotela bango mpona koloba ambien na bango eza mawa mingi yango moni congolais soki akozwa mayele te eza pasi na age ya Denis Lesi tata mokolo lokola Denis Lesi akoma neti mwana mwa moke bato bakoma kosakanaka na ye likolo ya mbongo manque personnalité ya makasi boye mawa bakoma kobenge prophète tipo eza ridicule eza triste eza regrettable eza mawa. Mais moi je crois que y a que des imbéciles qui ne changent pas, comme disent les Français. Eloko yo ekote yae eloko ekote yae et certainement mon pepo tant oleka ba bêtise na wana en tout cas a changer ozongela ngo sute ba mambo ya kana abimisi ba vérité azongisi bo sali bo biloko wana osila biloko wana osila parce que ba vérité ngo modèle bako memela ngo to bako kendele to bako lobela ba vérité ngo attendez quel genre de vérité oh ba chantre mi balé mo ba kufa mobali na mwasi bokene mama yemo so bombeli minote ba bisi mino vérité ba mission mino ba fiche bon mona ke ba kufa na sida ezalaka poison te biso nyoso toyebi tanga zolo ba chantre kufa na poison ba mukili ba yebi ba nyoso ba yebi de qui il parle siko yo ko salir mémoire muto akufa boye aza na famille na aza na bana na yolo ba keno akufa na sida. Il y a des gens aussi qui vont croire à ça. Ata soki ezaki sida est-ce que c'est comme ça? Il faut et puis qu'est-ce que ça a à voir masolo on a ozobetela on a na tina nini. C'est ça. Et bah congolais balinga biloko boye pona bango ba bengo ba vérité. Quel genre de vérité? Et là ozi kambo simba sensibilité ya batu bino bozo benga ngo vérité boza bato ndenge nini. Et batango bakufa Bible zolo il faut respecter les morts. Et vous appelez ça vérité. Vous avez de très sérieux problèmes. Siko mieux muto vérité mais allez boke no défendre bino sepela na mambo lobaka. Na ba chroniqueur ba salisake ba émission ba poser ba question bête. Baza wapi? Baolia na bandako na bango ya baso komela bako tala ba TV makolo ba tsheli kola ba mesa Denis Lesi azo souffrir azo kima komi na éviter soki nini fugitif et bana na ye du coup baza na kimia te moi si n'écoute n'en parlons même pas. C'est ça. Congolais so azuma il était Adonai Reduce. Congolais so azuma il était bandeko nanga eza pasi. Ba biloko bona communauté il faut sila et tomba bandiko tcha ba ngomba maboko bona za sûr certain et bato ba changer bato ba zo maele. Ya mamingi ya eza vraiment mamingi. Et ça pas si mais boke voulez-vous bato msuba yo karaté ata bolobi boy et kocha ebimé ba ngomba luka vie. Franchement bandeko c'était un peu ça. Il y a mon cœur tozali na ngwa loba par rapport à mambo. N'oubliez pas que Denis Lesi a des problèmes avec beaucoup de gens. Et bolon la bino ba individu to ba batumsu bozo pointer des doigts cause na bango batute. Surtout le pauvre Marcelo azana ba souci na moi si na uti kokufa. Il n'a pas le temps, il n'a pas ce temps là. A que pour tenir à Denis Lesi plainte à Luka. Non, ça n'a pas de sens. Marcelo est souffrant. Botika Marcelo abatu. Modèle a commis dépression de repérer bêtis ndenga zawana. Nzamba sunga ya yo kele mawa ana tana pona Denis Lesi te. Yemo Denis Lesi lobi ba kutana ki ba solo la ki esi alimbisaki yemo pasalaki asalaki poste. Donc Denis Lesi ba problème na bato belé. Yemo luka ko réparer na ba batu na ye. Un frappeur, tout le monde connaît. Batu moko bo basala ba mamumo bo ya bandenge ndenge pona kozwa mbongo. Qui ne sait pas. Nana ko yeba mambo te. Alelelo lokola aza victime ya ba bêtise oyo moko asalaka e boli usko bana kokoisa ngo na mitu ya bato oh mamu na ye moko waka bandaki ye moko akosilisa ngo ne bakongole balobaka. Abonnez-vous massivement si MDG de Mafuta ya Sika. Moi c'est la grande dame mais tout le monde est bonne chose, merci, au revoir, bye. MDG TV, une chaîne ointe pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika,
mafuta ya sika.